Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Makambozo bimakaka, makambozo bimakaka, et pa bandeko na biso ba comédien. Makambozo ya kaka ya sika, biso pe moyen to vanda kimi ya bandeko ezate. Yango bomo na biso mingi ba kamera na biso eza kaka. Muke video ekoti, muke video ekoti. Donc makambo eza nango kaka ebele bandeko. Ebele makasi. Eza vraiment ya somo ba makambo oyo leka surtout na kati ya ba comédien bandeko eza makambo moko il faut kaka toya toloba, il faut kaka toya to sala ba analyse, il faut kaka toya to pesa bino pe ba information kaka ndenge ezalaka. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et chers connaissances, yalelo penza na memeli bino mama mosika bo mona kuna et de l'autre côté bozo mona papa Elombe Sukari. Ye penza de président ya groupe ya Simba. Yalelo vraiment makambo eza ya somo eza ya koinda makambo moko osala mwa pasi na motema bandeko. Alors avant to kota avant to banda na émission na biso kandenge zalaka na osenga nano na batu onyo surtout si c'est la toute première fois ya kokota vraiment na chaîne na biso ya kolanda surtout ba émission na biso na osenga na bino bo s'abonner massivement bo sala pe ba commentaire na bino bandeko pona makambo oyo ezoleka ba mwa commentaire moko ya bien to boy na biso nde ba commentaire moko ya mafinga yango nde to boya bo sala ka ba commentaire ya bien bo sala pe ba analyse bo pesa pe ba suggestion na bino na makambo onyo so to lobela lelo bo sala pe partage ya vidéo oyo pona bantu onyo so ya sika soki okoti ezambala liboso kota na chaîne na biso. En tout cas objectif na biso ezalande partage nde likambo tango tala osalela biso moi faveur kandenge zalaka moi partage et kosala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Cher Bouchou, cher abonné et chers connaissances, yalelo penza na memeli bino mama moseka. Bandeko na memeli bino mama moseka parce que makambo oyo zo tambola sur kombo ya mama moseka, makambo oyo ezo salema bandeko sur kombo ya mama moseka ekomi kobangisa. Ekomi kobangisa makasi mikolo yo toyebi te soki ba comédien baloba lisusu te so toki so ou bien ekoma ndenge nini toyebi te. Bandeko mama moseka oyo asala video moko ezaki soki ya ba 15 secondes kaka soki 15 soki 10 minutes alobi kaka ke ne touchez pas à mon papa. Bandeko kaka video wana bandeko makambo komi ya somo pona mama moseka. Batu bakomi komenase mama moseka. Batu bakomi kosalela mama moseka ba émission. Batu bakomi kofinga mama moseka pona émission wana donc moi vidéo ya muke kaka alobaki ke ne touchez pas à mon papa. Bandeko yango ekomeli mama moseka somo awa sikoyo toyebi te na ba makambo oyo na minute oyo ba comédien baloba lisusu te to basala ndenge nini bandeko ekomi kosala pasi ekomi pe makambo kokamwa. C'est comme si ezana mwa ba caméra caché moko boye donc ezotalela bango mouvement nyonso ba comédien ba osala il faut kaka ezala na batu o bakolinga ba menacer eza kaka il faut ezala na batu moko boye baza wana ba kosalela bango ba émission ba kokende ofinga bango. Bandeko makambo ekomi mwa pasi ekomi mwa somo toyebi te. Les pasteurs tango ayaki
to solo na nanu. Tango pasteur de la foi d'ailleurs à qui nous saluons en passant. Ayaki asenga kimia entre ba comédien. Ayaki ko pointer mutu teke o mutu o azo seme trouble ezande ye mutu o azo seme trouble eza mutu tel te. Ayaki pona bongo te. Mais ayaki pona union. Ayaki pona paix entre ba comédien parce que pe ezalaki lisusu te koyokana ezalaki lisusu te yango ayaki kosenga pe entre ba comédien ayaki pe kosenga pe entre ba fan mais to c'est comme si na makambo yo eye kolamusa pe ba makambo moko boye mosusu ba makambo o penza ezaki ya kolala ba makambo o penza ezalaki penza ya kolala na base ya ba blanquette lelo ba makambo wana nyonso eye kolamuka ba makambo wana nyonso ekomi polele ba secret wana nyonso ekomi polele bandeko. Kana video ya muke c'est tout à fait normal. Ba makambo susu faut to lobaka bandeko. To lobaka penza. C'est tout à fait normal mutu na mutu alingaka na papa na yete. Surtout soki oyebike soki lelo naza o naza eza parce que papa moko aidaki nga ta soki aza papa oya bota yo. Papa moko aidaka nga. Olinga teke mutu aya kosakana na ye. Ezala mwa bongo to lobaba makambo susu il faut kolobaka. Il faut vraiment kolobaka. To longola nandu ba makambo wana ki fanatisme. Alobaki na ina sens ya mabete eza teke ayaki asali soki video soki ya 100 minutes soki ya 1 heure soki ya ba 70 minutes soki ya ba 40 minutes pona koya ko finga te. Ayaki na ye alobi kaka ne touchez pas à mon papa. Yango ka message alobaki c'est tout même kaka video wana bandeko lelo ekomi ko komemela ye ba makambo ebele ba problème ebele ba mafinga ebele ba tu bakomi ko traiter ye ba tu bakomi ko menacer na ko menacer ba obenga ye na ba téléphone ba otindela ye ba message ba o menacer ye bandeko makambo ekomi ya pasi makambo penza oyo faso ezokende makambo oyo ekomi ya pasi bandeko ekomi ya pasi bandeko nanga. Yango no senga na bino to sambela pona ba comédien parce que ba makambo yo eza lisusu normal te eza lisusu normal te parce que acte oyo penza mama moseka sala eza pona ko défendre papa na ye kandenge mutu nyonso to a défendre papa na ye to mona ka kutu ata na ba classe ba élève bazo défendre ba professeur na bango omoni ka élève boye aye a défendre professeur na ye pourquoi parce que ayebi ke soki lelo na za docteur amunene to soki lelo na komi na moi vie ya bien parce que zaki na professeur moko asungaki nga professeur moko a salaki ke nazala mutu a mayele lelo onaza ebele ya batukutu basala bongo sikoka pona papa oya sali ke lelo babenga yo star lelo babenga yo neti mama moseka façon ajuaka ezap na mutu moko azalaki na eloko wana na kati na ye meza ki na mutu mosusu pe aye a former ye asali ke no eloko wana ebima batu nyonso ba monango yango ye ko défendre papa na ye siko mikolo e ba comédien baloba lisusu te to ba comédien basala lisusu nini. En tout cas na minute oyo na osenga nanu na ba comédien na biso nyonso de partout bolanda biso. En tout cas na minute oyo bokata nanu ba makambo oyo ya kokota ka ba émission. Bokata nanu ba makambo ya kosala ka ba mwa vidéo ya mike yango ezo memela bino ba problème parce que température eza ya mabe makasi eza ya mabe makasi c'est comme si ba caméra cachée et comme nango ebele comme nango kili ba otalela bino place nyonso ba oyokela bino place nyonso dans na minute oyo na osenga vraiment na bino bo vanda mwa kimia bo zela nanu ba makambo o nyonso eleka soki kimia ekoti wana nde bo bandela ba émission na bino ndenge bokotaka bo sala ba émission na bino bo sala ba interview na bino na minute o nanu bo vanda mwa kimia parce que température eza ya mabe makasi na façon pe to mona makambo yo ezokende mabe bandeko nanga na niveau moko pas possible toyebi te toyebi penza te nini ezoleka bandeko to fongola mwa miso ba makambo yo to mona ngo neti eza normal mais makambo eza normal te makambo penza ekomi lisusu normal te makambo yo makambo molili esi ekoti parce que ce n'est pas normal
eza lisusu normalité. Toyebi ke place nyonso bato mibale bazalaka baswanaka. Place nyonso bato bazalaka baswanaka, koswana ezangaka te. Mais soki koswana ekomi ya niveau oyo, soki kobebana ekomi ya niveau oyo bandeko, c'est que makambo ekomi somo, makambo ekomi ya kobanga, makambo bandeko ekomi ya pasi makasi. Ekomi vraiment ya pasi bandeko. Makambo oyo nayebi te soki ezaka nga moko na omona ngo boye to bato mosusu pe omona ngo boye. Bandeko na ngai ya bacomédien na bacomédienne, minute oyo na osenga na bino bolongwa na bavia ba distraction. Bozala concentré na prière nanu eloko ya liboso. Prière nanu osenga na bino prière nanu. Botia nzambe liboso ya makambo nyonso tu bosala. Parce que façon makambo ezokende po na bino. Eza na makambo moko ya mabe. Ezokende vraiment mabe makasi. Eza lisusu normal te, eza lisusu bien te. Eza lisusu ya koseka te, eza lisusu ya kosepela te. Makambo ezokende mabe makasi. Bozala batu vraiment ya prière makasi. Ya prière surtout makasi. Ya prière makasi. Bozala batu o bozala surtout concentré na misala na bino. Baka ndenge bokendaka ba théâtre na bino, bokenda ba répétition na bino bandeko, bozala concentré. Puis tant bokendaka, boyebaka nini ya kobimisa na munoko, boyebaka nini ya koloba. Bozala batu biloba loba te, bozala pe batu biyoka yoka te. Wana conseil na opesa bino. Boyebaka nini ya koloba. Ata so bo solola na baninga mosusu ba comédien, bo sololaka, boyebaka ta ba message à voice message ba audio obo tindaka. Parce que entre bino na bino déjà bolingo ezate. Okoti koloba moi message moko boyo otindeli soki nani, soki comédien nani, soki comédien nani, bala moko apanzi yo. Apanzi yo bandeko na minute oyo, allez, olati makambo. Alors bozala keba. Bozala vraiment keba. Auto constater entre vous eza que bolingo ezate. Bolingo penza ezate. Bozo lingana te. Bolingo penza ezate. Eza penza te ata mukete. Soki bolingo ezalaki, en tout cas pour na makambo oyo, les pasteurs de la foi ayaki penza koloba. Ba prédication o nyonso, ba mateya nyonso pasteur de la foi ayaki koloba. En tout cas soki bolingo ezalaki te na minute oyo, tolingaki to monango. Tolingaki vraiment to expérimenter yango te ya solo ba comédien na biso balinganaka. Mais na makambo oyo, imaginez musali ya Nzambe akepe ko sambela. Atie bino na maboko ya Nzambe, a déclaré bino epai ya Nzambe. Mais après kaka wana, ebele ya makambo komi kobima nango. Ebele ya ba problème komi kobima nango. Ebele ya ba histoire moko bo ezaki caché ya ba sekele nyonso ezaki caché quelque part. Nyonso wana ekomi kobima na poasa. Wana nyonso la kisi bolingo ezate. Alors bozala keba. Bozala penza keba ta soki o bengaka onde pire master nanga, onde de pire autre baka pure copine nanga. Bandeko pire azalate ya. Pire vraiment azalate. Surtout na moment oyo. Omona ka diable ka pire na yo wana ye ko utiliser pour na ko exposer yo. Pour na ko latisa yo ba makambo nyonso parce que makambo yo ezoluka nani ya ko latango. Ba oluka vraiment nana ko lata ba makambo nyonso. Bakanga endo. Toyebi na suke ozalaka bongo mto bando tia trouble isa intel yende boy. Alors bozala keba. Bozala surtout keba na ba message bo tinda ka baninga mususu. Bozala keba na nini bo solo laka nini bo partageaka. Soki boza keba en tout cas mupepe oyo ekoleka. Bino bokotika laka wana. Et puis bozala ka na force na bino ya chaque jour. Mais soki bozala keba te, soki bozala na attitude ya prière te, soki vraiment bozala na vie ya distraction bandeko, mupepe oyo e ozwa bino bandeko.
Bo se rappeler surtout na ba prophétie ba pesa bino année passée. Wana nazo rappeler, na o rappeler kaka na ba émission nanga surtout nyonso na o sala mikolo yo. Na o rappeler bino na ba prophétie. Nzamba lobaka. Soki nzamba lobi, eza na makambo moko e o sale maka le même jour. Eza makambo susu soki nzamba lobi, e o sale malobi. Eza na makambo mususu dans 3 jours de o salema. Eza pe na ba makambo mususu e o salema nango après, eza la mwa bongo. Soki nzambe alobi, ba parole wana ba prophétie wana ba message wana nyonso ebimi botia kango na mutu bo sambela ka surtout pour nango parce que toyebite e osalema jour nini ba makambo façon makambo zo kendaka façon makambo zo kendele ezo prouver makambo ebele ya makasi na année oyo kaka année ya 2023 to ko bungisa déjà ba comédien na biso. Ba comédien, ils ont 2 comédiens au bakufa na comédien moko au bakufa déjà année oyo. Lelo toja na juin, bientôt tokota juillet. Déjà 3 bakena déjà. Alors tozala keba, bozala surtout keba cher comédien. Place nyonso bo landa biso. Moment oyo ezala moment na bino oyo bozala mingi dans l'intimité avec Dieu. Bozala vraiment na intimité à makasi na nzambe. Soki peut-être ozalaki na moi ba habitude wana ya kusambela kana soki tongo ko la muki osambeli puis c'est fini. Na poko kolala na yo l'essentiel oyebi ke na sambela ki. Mama ndeko nanga mobile ndeko nanga mwasi multiplier vie de prière na yo. Multiplier penza vie de prière na yo. Yango to senga na bino. Vie de prière na bino ezala surtout multiplier. Bo priya kamakasi. Soki obande ko gêner une fois kaka na semaine, na osenga yo bakisata ezala 2 fois. Bo priaka. Tango pe ozo prier yo comédien to comédienne, tango pe ozo prier, ko prier ka pona yo moko te. Prier pe pona bandeko na yo mosusu. Prier pona bango. Zambe alola amimonisa. Zambe alola a continuer ko protéger bango. Chers fans, place nyonso bo landa biso. No senga pe na biso ba fan. To lela ba comédien na biso batu o ba sekisaka biso. En tout cas, to tia bango pe na ba prière. To sambela ka pe pona bango. Mupepe oyo eza mupepe moko ya makasi. Eza mupepe oyo eye na mabiloko ebele. Eza mupepe oyo opesa déjà signal ya mo makambo mabe. Alors to priaka. To intercédaka pe pona ba comédien na biso. To priaka pona bango. Baza batu o bachanjaka ba iner na biso. Biso pe to telema wana, to sambela kapona bango, to lelaka pa ya nzambe, nzambe protéger bango. Mupepe oyo etika bango kimia, eleka nango etika bango kimia. Etika penza bango kimia, etika bango kimia. Parce que mupepe o bandeko komi ko bangisa. To lali to la muki bomona kama makambo. To lali to la muki boko yoka kote oyo. To lali to la muki ekenda kiboye, ekezonga kiboye. Donc na minute ba comédien baza lisusu na kimia te parce que ba yebike soki ba olala na makanisa yebike peut-être lobby ngande mutu na kozala na miniature. Et comme ka bongo, nga mutu peut-être na kozala na miniature. Miniature mikolo elati batu ebele. Ya kokoma tina mama moseka. Aye kolata ba miniature bongo. Et bandeko pardon. Pardon bandeko ba obozo menacer mama moseka na osenga na bino tozala na motema bolingo nga na moni nanga eloko ya mabete ke o mama moseka sali. Na moni nanga na eloko ya mabete mutu na mutu défendraka papa na ye. Mutu na mutu penza azala na droit ko défendre papa na ye. Soki amoni ke papa na ye bazo finga ye, papa na ye bazo maltraiter ye, papa na ye bazo traiter soki ndenge nini. Mutu na mutu pe azala kana droit lobité. Oza papa nanga, bo simba na papa nanga te. Ebele abatu bazala bongo, eza teka mama moseka. To yebi ke température na minute oyo eza mabe, mais biloko mosusu pe bandeko to comprenaka. To comprenaka bandeko, to comprenaka na osenga na bino vraiment to comprenaka. Bo tika mama moseka mwa kimia bandeko. Bo tika ye, bo menacer pona nini? Ko benga ye, obo beta ye, bo salela ye mabe ata bino moko. Eza nini lisusu? Eza vraiment nini, ekomi nini. Batu baloba lisusu te. Siko mikolo kutu, e ozala na ba film, kosala ngo lisusu te, parce que ozala soki basali ba film, o balobati. Bakobanda, kozala ka menasi ata na ba film, o basala.
Tolingi nini bandeko peuple na biso communauté na biso tolingi nini? Pourquoi koyokana ezate? Pourquoi bolingo ezate? Chaque jour, ebele ya batu to sala déjà ba émission to senga nous voulons la paix, nous voulons la paix, nous voulons la paix. Depuis to bando senga nous voulons la paix jusqu'à présent. Paix wana to mona ngote, to mona ka makambo ezo la muka chaque jour, chaque seconde, chaque minute. Makambo ezo ya kaka. Batu ba ozala lisusu na pete. Batu ba ozala lisusu na kimia te. Toza besoin na kimia bandeko. Toza besoin na kimia, toza besoin na kimia, toza besoin na kimia. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi vraiment na moi souka, ya moi partage na biso ya lelo, yango kaka ya muke tolingaki to partager na bino concernant Mama Moseka. Chers Bouchou, bye bye et à la prochaine.